Dépends à London TV avec des Bruno original. Dépends à London TV. Donc il veut un prêtre, veut Batama. Donc film ça les jours les plus longs, longue histoire. Tchachumbala, Didi Kinouane, Adolphe Mouzito, André Kimbuta, bon abandonne Makas. Toi tu penses pas que Bazan bon aussi sa Maison Blanche. Il est toujours en vie, il va ça la film naï. Bazimba mon encore on a morgue qui dépend à London. Fait ba politicien ba longo on a battu ba musicien. Imaginez il connaît la musique congolaise ou maman Tchala moi maman Bilebel ba bois ka fleur na ba. Dépend à London TV avec des Bruno original. Bonjour, bonsoir, chers amis. Internet mbote na bino balanzi na biso nyonso tu ya 2mel TV original quand na lobaki ana kati ya 2mel TV original tozwaka vraiment makambu ya bien pe makambu ya original car lokola ye moko le boss babi de Bruno original toujours un papa malamu ayebaka vraiment pasi ya bana na bino babone na biso nyonso tu bolingaka biso na tina na bike botala biso tellement ebele tellement edega pe na lobaka ke bino botala biso vraiment na ba TV veut dire que tu as un grand caractère pour botter la biso na munene bo brancher vraiment TV na bino pour botter la biso mingi nga bongo mona popi ya munene autrement dit Cynthia Mbombole Kilimanjaro de la presse au boy au sali mokili na yo na sima caméra na za bongo na merveille harmonie ande na zarana est toujours abimisanga kitoko mbenjolo pour lulanga na banda kuna bino comme d'habitude lelo na plateau na ngai na za bongo na mon confrère babi Miliki de la presse babi boulangerie ya Maloba a to redécouvrir pourquoi boulangerie à Maloba. Est-ce que Ezaya solo ne ba bien que boulangerie à Maloba parce que tu dis que boulangerie za place au basala ba mapa penza ya ebele. Ba tunyo surtout ba bazora ba mapa mike en détail ba kenda pena na boulangerie to redécouvrir et longo na bino merveille harmonie na sima caméra si tu es d'accord avec moi fongole la nga plateau na nga to yamba bongo babi Miliki de la presse. Bonjour Miliki. Ouais, bonjour, c'est un bombo là qui est manager de la presse congolaise. Merci na baïno sur bazota la biso partout dans le monde. Des clan de toi dit Manzaka Wayanga imam club Stade de on est toujours en forme. Bon rétablissement toi Élisée beaucoup t'a contesté petit papa de Mimi Chiki va pourquoi pas à toi DJ Mino les plus beaux du groupe. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle international de Gianni. C'est moi mais lui c'est mon préféré Gianni mais la 4 fois boss sur yanga yo yangwana donc malubambo ko ayo. Voilà babi mbote lisusu na Gilite babi la bio moi ça mwindo moi ça mwindo babi aleki ngabilo baraki aleki mbisi ya mayo za ngolo voilà aleki ngolo pena na goût parce que mwindo wana nulle part ailleurs ya kitoko pe ya propre Miliki de la presse na bitoko kiko se présenter parce que j'espère que ezambala liboso o le kana chaîne na biso 2mel TV original présente-toi moi mon gentil pour na ba abonner na biso parce que ato yambara vraiment ba kitoko makasi pe ba abonner na biso ba sepela kana ba invité na ngagno sona zola ka bango. Ah oui, c'est un bonbon, merci pour la parole. Moi c'est Miliki de la presse congolaise. Je suis journaliste et autrement dit boulangerie à Maloba. Pourquoi boulangerie à Maloba? Nzambi akeli monoko biso to sali Maloba. Yangona loba yangona za boulangerie à Maloba donc je suis chroniqueur. Ma chaîne c'est Mas TV officiel, Beka News ATV, La Baronne TV de Karine Mokonzi Mami que je salue à passant, New Congo TV aussi donc il y a un site on a sur petit bon mon Miliki de la presse ouais bino zona donc toujours Miliki de la presse ozawana kaka biso to yakana biso pour non sala ka msala Miliki babi actualité to analyse ezalaka mboka na biso to banano na actualité o ezoleka na monde pe na réseaux sociaux ndeka balobake internet ezara existe biso to vanda na biso bango baela ka biso makamna bango biso pe musana biso ezara nde to lobela voilà to banana na makambu o ezoleka na réseaux sociaux ya ndeko na biso ya mobile pe star na biso ya mboka si je peux dire ça bien sûr un Fabrikas maestro botomona ki akenda ki poto tour à liboso amema ki batu bakima ki ba danseuse bakima ki ba musicien bakima ki et puis ayeko mema lisusu ba musicien na États-Unis tomoni deux danseuses ne ya minene o vraiment bando sala vraiment fierté ya Villanova na kombo ya merveille pe Brenda bakimi na kati ya Canada mais eloko ezo sala pasi pe mawa. Il paraît, parce que biso to confirme il paraît que merveille Amado Oyo Azala qui soit disons Kobima Pena Fabrice alors que Abane pe Kobima na hérité Watanabe et puis Azana Zemi
ils ont parmi les raisons au Akimeli oui ou non? Non, point d'interrogation, on a dans la ville Novaté, on a dans le je suis journaliste, mais par rapport à l'analyse des photos sur l'angle, par rapport au game, le bordel, le manzaka, par rapport à l'actualité aussi. Fabregas Maestro, on a profité de saluer Christian de Cornet, c'est papa S, papa bien, papa solution, il y a Christian de Cornet, c'est le sang de Fabregas Maestro. Donc on a vu dans la palais, bon, on a les fenêtres, c'est Gilles Vassim, on a ballon Drawana. Donc oui, Fabregas Maestro à Kendaki Paris. Et Simba guidé de monnaie baya bakimaki à auto que aux États-Unis bande wana batika likuna donc ngalinga gina pesa conseil moko moni musique eza concurrence te eza concurrence mais pas concurrence te eza ba concurrence surtout ko sala météo ça ba concurrence ba voyage te Fabregas balai de na mbilinga nande on est retiré otana be ba otane palais moko la maison mère grand mouvement il y a le roi de la forêt le big boss notre président du club des stars que j'ai salé à Pansa Dadi donc clin d'œil à toi balai de bato ba oti palais moko mais là ba bibo mo la ça va force on a force ou peu force mais to ka ki ke to monaki ba guerre na bango mais scoti na ba voyage ozomona o akebo yepe fa kendi o akebo ndeti voyage ya Fabregas na comprendre que faut approuver comme mon kill adage mo balobarazo bazwara maele mbala moko tu vois dès que ya amema ba ministère na France bakimi eza dia que ya bi miso babo bi maele faut azwa pe maele mbala moko to mona suma mbu États-Unis falende apema azela mais ça par rapport à Moussala non ma sœur Moussala bien sûr oui eza na musicien moko akenda na tanga kombona depo pe to bibana ndenga fo azwa pe contrat akobeta pe libanda mboka makenda ye moko azuka bayo bala na poto babeti Félix Oze ko abeti Olympe sili abeti Zénith de Paris ba musicien visé bimité abeta Zénith de Paris na ba musicien quartier la te bala na poto batika la kuna excusez abeta Zénith sona na ba musicien maison mère batika la na poto tu vois asale musala wasala giti asala kiti so zalagi pe ke Fabregas akendaki contrat mo yaki na États-Unis États-Unis pe kuna ba mise bazali fala kanka bato baza kuna bani ba répéter ba bini ba po o bala poto ba kimati ozomo mtu na prison ba kangeli suti pa na prison tu vois est-ce que fala seulement pa bongo donc par rapport na même que bongo na même en faux ba vitesse ndemo ke ba comprendre no ville nous va pe États-Unis fala paiement fallait à paiement pour asala déjà hémorragie. Tu vois? Peut-être que Zaki n'a confiance, il y a bateau batika qui parce que baké France, bazongi pe ba danseuse, à nous s'attendre en côté. Mais tout moni ba c'est les surprises morobo et vraiment ça les déséquilibre ma casse, ba beti ta concert en bakenda ko beti la té. Départ il y a des danseuses parce qu'il y a mingi des danseuses wana. Bon, par rapport à des danseuses wana, au moni biso pe ba famille na biso tale la biso. Au moni musalo zo sala. Ba famille no batale la yo peut-être ndé nano zuité soko zui ba tsamiso ke yaya na biso zui leki na biso zui tata mwasi na biso zui mama leki na biso zui mama kolotu na biso zui ba koya tu vois sikoyo ba o basali bongo to condamner pe bango te ozomona pour to condamner bango mais o ezoleka na kata ville no va yona nga to ebité pour to la wana ti Brenda mo ba réalité ni na Kimeli merveille bi reteni na Kimeli ngale ba kendaki Paris na solena masamo il s'appelle Janice SMW mais lui c'est mon préféré mon manager privé depuis PS33 depuis Parigo nebise mende ni batuno kuna banini babia ya mondezi Chomi c'est mon frère il a parlé penda de tela mbana 50 $. Vous comprenez donc il y a bien Chomi azonga Kinshasa biso ça y azonga Kinshasa pour Fabregas ana ba voyage belé Fabregas ba mambo belé. Tu vois, il y a un Kinshasa. Bah dans ces zones, on a cassé une merveille na Brenda batika la ngai de ngele bon. Mais moi ça na bisenga nini. Merveille barotika la te par rapport ni sauf Fabregas za pour ça azuler visa lelo akende Canada akende. Sauf Fabregas za pour ça azuler visa kende Belgique akende. Sauf ça pour ça visa États-Unis akende. Merveille mon pas yebi bon na ko cité. Mais est-ce que pourquoi et sali bakima? Pourquoi il s'allie Bakima? Parce que la question est là où il y a $1 de mois, tu vas placer Tangaka. Exact. Le Eyebi merveille et Eyebi Brenda. Tout
fana moi mukiona parce que ezo actualité nga ototala na Facebook na captura qui en okutu merveille à la ça qui appelle abi a besoin à loba mettons ezo permettre te ba commentaire et ba sel ba commentaire ba villageois et solo ba sel ba commentaire misu ba fingi ba lobby ay ko répondre moko à lobby qui soki au komi na zemi un jour soki au komi na zemi au komi penza maman muto alingi aboma mwana na yo dans éviter réaction et kozala nini ne merveille à répondre qui na commentaire wana et là qui si batu na éviter conclusion na cause c'est comme si yana mutu moko alinga ki aboma mwana na parce que ça nzemi yango esali akima ou comment. Bon, dans ces aliboso à Bettina président Isa merveille ya madoti. A Bettina na présenté maintenant tous les babis bazo parce qu'ils ont tâtonné. Oui, te nga maman de dena là ça me regarde pas, ça m'intéresse pas, on est mambo batouano bazo donc. On est alingati. Nga on parler c'est merveille ya madoti, on parler c'est fabrication, OK? Azad dans ces aliboso te à Bettina président. Dans ces éminents ya mboka oyo ba beta pe na ba président ba groupe et dérangeant na ngopete miso ba bota na poto yo na ngotebi ba kombola mo memo to lo bango awa ezati tu vois mais est-ce que yo na biso kana debi na ko o la la raté place tangaka moyebi yati to ebite nini leki wana soki ya bika mutu wa aninga bo mamo na zan libo musege bazana posa balongo la zemi yel boyi yango esalika ye atika ne kote kuna point d'interrogation so bezala ki bagwana bango yo nanga to ebite point d'interrogation. Ozomona siko yeba wazane mutu ope fo aloba pour qu'il plaque ne jaloba aloba siko la oloba biso to comprendre ga lobi nini donc photo c'est ce qu'on dit aloba voilà to zela ye siko aloba kaka ndenge ezalaka babi miliki de la presse to kota na to zonga na mo sima na ebité marambo ezoleka rage to te komona ba mitakala ebima ki metoba ki ebima ba mitakala ba homme de Dieu mais tobika ke esesili meto yo mona lisumutakala ya ndeko na biso asala ka théâtre na kombo ya liyanza miniki de la presse yebisanga nan bato msu balobi ezaye misu pe balobi ezaye te to sa kaka analyse papa eza nini ouais liyanza ngana sola kina ye na chombo na tokomana ki abiboti na video yemba bina boti na video donc muto asali kambe mo sotini boti na video so kizana ngoyeti tu vois nga na zo vidéo na talion penza par rapport à game donc na moni kana le mutu te yebika po biso ba TV ba bere la ta biso pe moi trop et cause apé Suzy na ye donc Suzy na ye berwane la ti le mutu donc yo zo seka mais obi ke mai ninga na pe pamba te parce que bazé belé comment ce que koko la kai non mai ninga na pamba te obi ndo na biso mo artiste musicien on ba bina fili le ki a trop penzao akendo beta musique mo bakota ba maluku wazo kende buina ba musicien bakutani na accident mo boya sélection ba musicien o balonga longa na ba groupe ya Karma pa ya Félix Waze quoi ya na bosa nsu bala mo click mo ba sala click na bomba ngendo beta na maluku ba sala accident danser zimi bali ba kufi mizu ba su ba choc luka bina file leki na nzela na batu ba bini ni ba musicien bina file ba sala accident et bouja ki internet ngana benginde on a moi la connaît pas na famille ora que je salia passa biso ya biso de biso peut kutani na biso donc moi pe moi ninga na kit ya ba mai mais mayo ninga ni pena na ba preuve mitaka le bimi to moni pe misusu ngana tali misu pe ba lobeza ya kala bon so eza ya kala so eza lianza muto asali bongo ngana conseiller ndeko na ngai faut bomba moto so zo beta biloko par rapport à game for za président biso de Zapasta soit zo betali non Silimbambe Bruno de la sable fois la président faut ko bloquer ka chombo pour to abastar vina biso sambo na ndenga muki moi biso to alokola to ko basala ba Kadhafi ba to sala ko pa pétrole ongina ta muki robe pauvre na ta muki vous comprenez donc TV bamba yo TVP ki tayo vous comprenez so imagine ba dumba linga yo 10000 personnes ba moi le mois bongo est-ce que 7000 personnes ba CP na ngoti ba désabonner na bongo panal. Mais c'est comme si comme à la mode pour obima oye bando comme na succès to comme na monde belé faut kaka mutaka le bima na ba réseaux sociaux to monde na ba scène na nzambe to ta ko pe ko monde na ba sermo bango kaka ba théâtre on peut bima ke belé c'est comme si lingi zonga lisusu comment non pas que mutaka la pour na succès biso de sali ba sur na internet oh ya ba déjà
Vous comprenez? Bisous toi qui internet ou tout ça là peut basexer. Vous comprenez que moi là na parlons na vanda benyo alors miliki de la presse c'est moi tel je suis en parlons na landa yo etc. na tilo moi 100 € mais na bi couper comme monnaie na boakité c'est vrai ou faux? Est-ce que na ta mutakala na internet? Vous comprenez? Rien. Donc ça que yo mon fomi pesa yo mo so miyebi oyoza. Osa mambo oyo mo miyebi. Donc ça te o fuka mutakala. Ba te bele basala ba sexy na internet basala. Yo mo mutaka Mike Lokamba. Ah. Omoni la ngwa. Na mona ya Mike te me na mona ya nanyo. Ya nanyo wana ya nanyo yo. Yo do mona mutakala ya tata mwasi ya bana na ngai. Nani tanga kombo Loba te tanga kombo nani to ba vérité rien que la vérité te chapé tout la chose au bagné ba to ba maman to lobela on kamiliki abangi na ba problème to ko tasko na maman na actualité na biso ba bi événement du siècle miliki na ebisio tozo zela événement du siècle mais c'est comme si et rosala mato to mona mabaya za mwa mingi koto to ki kaka le même stade parce que événement ngoyo yebi wenge 4x4 ndenge sangana ki bongo ba projet za ke fo ba beta na stade non stade de Martyr na biso na Congo mais to yomoni ke fali pas sengi stade to zonga bo wata pas sengi stade où allons-nous ba yi ba tshela ba vie mabaya tondeni na prière moko ya notre père oyo nanga to yebi na obande na biso ba yebi obazota la biso place moko ba lobaka que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel tu vois fallait poupa sur beta stade de Martyr que ta volonté soit faite héritier wata sur beta stade de Martyr que ta volonté soit faite bon kaka la date biso 4x4 tché non wenge bon moni wenge déjà grand monde wenge beta de ba stade wana yo ebi donc wenge lo wana zo ça les événements du siècle o ata ba fali bazozela o ata ba faire rigola bazozela o ata be héritier o ata na be bazozela bon sauf fallait moni za capable beta stade wana abeta mais ils ont quoi concurrence c'était so be wata za posa beta on abeta ils appellent concurrence c'était mais naba wata ngo bongo tout ebi que besoin de ces événements du siècle ya wini 4x4 o biso nyonzo tozala ba fanatique nango depuis ba âge na biso moké si to comme autre comme le lobo tu vois donc le ko na ko de sale pe bien pour moni wenge kabona ndenga fo wenge kabona ndenga fo mais le to moni wenge bazonge so ensemble ba betelo ko na baza bato mo biso tout na biso ba lobeli na ba artiste musicien ba artiste de comédien ba tabango poids biloko wana ekende liboso vous comprenez eloko wana ekende liboso pour esala bien elinga pe sala bien soki vena biso papa wembaza qui a envie que son âme repose à paix baninga beto pe na Kester tozo kota wana miliki ozo memanga dada na ebisi ozo memanga dada to ebike jibe na wera ba kabwana na lenga mabe batukutu babanda ko bunda ba sera kala biso to kola to mona ba osa ba débat penza ya grave bazo bunda na nzela mais est-ce que idée oyo no avato koma non wana soki la place to ngito kendana est-ce que idée oyo penza est-ce que ko réussir ko zongisa bolingo wana ya kala bon dehors ya caméra je pense pas que soki jibena wera ba mona ba beta na kara je dis bien dehors ya caméra je pense pas de baza ba frère baza ba tu ba croya bongo non baza ba frère baza de ba to ba sai mambo belé pour vano moni ba bimisi be ba ne belé ba no so ba bimisi so bana imaginez bien fila bimisi c'est fou quoi wera après ce que wera a gardé ka qui montait maman bemoro boy vrai frère na to moni ku to kofi lo midi na waze quoi réconciliation waze quoi salinzembu ya fimbu ya léopard allez le léopard kofi lo midi ayembi na 4 que réconciliation déjà moi bon pourquoi pas jibena wera resireza pourquoi pas jibena wera pourquoi pas aussi to sala yonto bakeba biloko boy to sala rango tant bazana no envie to ba ikono bazana no envie to mona Kester na papa wemba ti bakota sa mabele ce qui réconciliation boye sala mara nango déjà avant ba beta rapé déjà place moko non Kester akota sa mabele te Kester azani envie zela no zela malembe Milik Mambolo boye biango. Kester azan envie. Zela mal merveille. Zoomé Miliki. Ongo chabiso api héros. Bon par rapport Zela na buto bana bande la question, il faut comprendre que son opportunité. Ce qui Kester azan qui envie, mais bas beta te loko moko moi featuring moko boye na papa wemba ke balobani que son âme repose en paix, bango mi balé to sangi son ba pe mana kimia.
Et il y a des gens oui, bayemba déjà, mais balinga su bayemba. Kester a koufate, Kester a envie, papa ouais mande so zangi so envie, banya ba betangona Kester nga sala. Kester a koufate. Kester a koufate, Kester a envie. Te milikite. O biso to kenara kuna to aéroport anjil to zui, cornaye, to ye nango ba exposer on ezaka nani. Bon, pesanga tana loba, pourquoi Kester a envie? Eza analyse o nga na sala. Eza analyse nga sala Kester a envie, Kester a sala ra filmer. Tu vois? Michael Jackson la film. Non, on a parlé sur Michael Jackson pour nous avoir argument na été, nous avons argument Kester. Pour toi yoka bongo expliquer biso pardon, est-ce que le patin expliquer. Ouais, merci Kester a envie, Kester a koufate, azo ça la film. Mon épisode de Zaba journaliste, Hermo faut reçu Saramutu. Tu vois, faut reçu Saramutu. Pour tous les journalistes, au début de l'année, on a deux micros, on a deux classes, on a vendu les lots, tout ça, auto ça les lots. Dans cette analyse, pourquoi on a Kester a envie? Kester a un banzem moro boy titre longue histoire. Titre album mais ça longue histoire. Na linga le lakisi histoire ya Moulayi. Na kati album wana abeta nzembo moko kombo nango titre on ezaki les jours les plus longs. Yoka ba malobo longue histoire ayoko baso sur les jours les plus longs. Jour eza Moulayi. Abili boso histoire eza Moulayi. Ayoko baso de jour eza Moulayi. Kester Batounie na TV asa une émission morobo si je me trompe pas na parler mon kendalobi Papa Wemba gouvernement congolais peut se chance à ça la film il y a la vie est belle mais il y a ça le théâtre yoka Kester abi Papa Wemba ça le théâtre mais beaucoup monde a filmé vous comprenez abi beaucoup monde a filmé quand na kati ya mambo wana lobi na disque abi jour les plus longue histoire toye ko kende na poto Kester a koufi, Kester a koufi et puis na poto. C'est non bino, koufa na poto, là na poto. Kester a koufi. Kester azara na mwana na ye moko boye aza handicapé. Abuka na makolo. Aza koka vanda na vélo. Vous comprenez? Kester a koufi, baté Kester na mort, wapi na Paris. Ba louer salle, ya munene bo place de Zaboué. Baté batu, place ba osala. Place ba oyambela ba place matanga ekozalela. Vous comprenez? Ba ebisi batu wana nini? Toke morgue, toke kozwa corps, to yana na salle, après na salle to kende nango kini. Mo histoire ndenge zalaki. Parce que di mo mpe. Mwana moko boya buka na makolo azakoka. Papa na ya kufi. Ba ebisi ke bovanda ana saba kozwa corps papa na bino. Mbala mo corps Kester na morgue. Morgue maman zongi na salle wala te maman ki chassa mwana na moni corps papa na yete ondima mais ça s'est fait c'est qui faut attendre il faut pas voyager non faut tout nanga pourquoi bato apoto bazara na ba curiosité trop so ba moni ba ina corps wana place bato na bazara ki ba ngai ba fongolisa bango ozomona na poto le kabongo ba ngai ba fongolisa bango ba ke nini za na kati po bande wa Kester bazara ki wana mwana Kester yemo zo zela mona corps papa na ye amonia ngote bazimba mon corps wana morgue kin bato poto momo ba mon déclarer ba legisi fait bazo kosa si que va confiter ba loba ya mo boya loba na morgue bo fongola to mona nini za na kati totala bilili wana yo na ngai faut tindela nganga ah oui bo fongola totala nini eza na kati bazukor ba position aéroport ya Kinshasa et ou aéroport d'Injil biso yi wana na ba caméra biso yi wana na ba micro nasikoyo na susi mutu ni mon esco place ba te corps ya Kester ba te corps awa ba politicien na mais mon de zaman ezaki politicien te na place ba te ba politicien il fallait bata ba musicien vous comprenez ma sœur ba musicien ba lete siko yogelo isalama wana Kester loko la bagi ke papa wemba babisa ka sala film asali théâtre mais bon mona filmer ngasko na buleke filmer ngo yango so na filmer wana so abina mama mbila be yoza la figurante ya film alinga boya JB yoza la figurante film JB na moyo wa la moyo JB royalty parce que JB na mi figurant na matanga Kester ye moko sababenga yi tu vois kasi ayi matangati eza filme moni nyoso na saleme wana
eza filmé ce que jibe aye ye moko sababenga ye mudu oyo abika ki na kata filmé on eza Kofi Olomide na ancien président de la République pour Kofi azala quitter. Vous comprenez? Au moins le plus que télé-réalité. Maman Milabel azo lela. Macha moi azo lela. Vous comprenez? Mais ils ont Kester te muta kufi est-ce que film mon Kester azo sala. Parce que manger mon là. Ça c'est film parce que là je là a kufi mais est-ce que suka film bon mon ganga film mon ça nini obima. Pour histoire zo bête des amours. Film ngo ti le ça non. Les jours les plus longs. Longue histoire. Non, la folie commence par les petits gestes. Tu vois? Non, ça l'analyse. Le problème c'est quoi? Bon, là, c'est exemple, pour faire moins raison, écoute, elle s'appelle Marie Missam, paix en son âme, que la terre de nos ancêtres soit douce pour lui. Marie Missam a Kofi, Kester Mene a Kofi. Na Kester Mene ya, na Marie Missam, nani asali mamba minene na mboka o na mambo royemba. C'est Kester Mene ya. Na Kester a Kofi, na Marie Missam a Kofi. Et bienvenue président de la République à Koyikoya. Et c'est Bembe, il y a Kester. Sur le Bemba Kester, président de la République, Ayate. Ancien président de la République, Joseph Kabila, Ayate. Mais Bemba Marie Missam, Aye. Ce que bien Salama Bongo, président Binege, Munda Zaman a sala na ye cop anezaki par qui? Par Didi Kinwani, par Chachumbala, par Adolphe Muzitu, ancien premier ministre de la République, par André Kimbuta, ancien gouverneur de la République, par Cardozo Mwamba. Donc bayebi ko. Ikasite bango bato bola bato katiti. Na mubiala na mwana Kester ya liboso au nom de Afimiko. Ma mère coupe le bagarre watanabe tokende kuna ne compato fongola so de moniko rave bakatanga lobo. Vous comprenez? Maintenant ça besoin de la réalité yo kanga na silicité. Mudu soki akufi. Azana bandeko na ye. Atiki biloko bazwa ba biloko na ba pesa mpa banani. Ba bandeko na ye. Faut remettre. Tout le monde des fois akufi. Bazwa ba bijouner nyos ba pesa en famille, vrai ou faux? Parce que bilamba Kester si le lo bakanga na maison blanche. Vous comprenez? Maison blanche Kester ça o anobeta wana si la tiza inachevé. Si le leza na kadena bakangango. Ba pesa biloko. Oui, je suis clair na TV. Ba pesa biloko, ba pesa lorote. Vous comprenez? Bilamba Kester zala wana ba bomba yango. Parce que imaginez bo bombela ngo nini biloko mowe azape na bandeko na ye. Chachumbala, Didi Kinwani, Adolphe Muzitu, André Kimbuta, mbongo bandundwa makasi. Toi tu penses pas que bazana mbongo ba weko si sa maison blanche? Ezana ngo. Mais si ça on dit le lézard bon, eza okangama. Dis-moi, question on ba kufa depuis aneni, odoza aneni. Faut suivre ça. Siko abata mawa parce que ndeni okotika pendant temps. Siko azawap na kishasa to zana poto. Ngana yebite muta abata miyo lekio na mayele. To yebita pande ba couronné yabu. So couronné zwa veta kufa. Ve il est toujours en vie, il va ça la filmer na ye. Ve abedi disque na suka oyo ava kufa, obino bo ava kufa ki. Disque na esila kité. Kombo na ngozaki 10000. Tu vois? Caméraman ont un grand club pour nous le makambo eza pour comprendre que oui non makambo eza. Kester azobeta beta disque mo boye disque na suka. Si dans eza ki 10000 en anglais. Na ngale la kisi ezanga. C'est moi. Les bino bo kamo. Ah Kester. Oui que Kester akufa Kester biso 10000 ezanga. Eh vous comprenez? 10000. Nebi ke batu bazota la biso na Canada na Londres baza batanglais baebi. Que je salue Johnny Boyemba tata mwasi ya bana depuis 001 États-Unis grand pays. Donc 10000 il a si ezanga. Bino sko bondo kamo. Kester. Abiso système bombo 10000 ezanga. Vous comprenez? Donc il veut un prêtre, va batama. Donc film mazo ça les jours les plus longs, longue histoire. Vous comprenez? Yo nanga gidiba. Pour film zo attend. Que bide son histoire ya zobeta ka za film wana. Ozomona? Ko bimela so déjà koliko kotoni nyango. Ata monye bozaka 10000. Bo Yesu Mosia le robime biso pola ka biso na kena rozonga. Yo mona Yesu Mosia. Siko le yo mona ne longi nini. Oba koko o jeune otonani point d'interrogation. Point d'interrogation la famille tolobaka ke bino bat botala biso bozaba zoba te menga muna poser ba question na komi zoba parce que normalement on est soutenu poser ni biloko Miliki Abimisi, je m'attendais même pas à ça. Abike,
Kester akufa te menga nabi que Kester akufa. Là ça n'engage que lui. Nabi que bo commenter tel me belé bo loba bo mituna. Wana ça n'engage que Miliki yemoko. Donc je sais pas Miliki, je manque les mots papa. Ah oui, je manque les mots, qu'est-ce qui se passe? Analyse au penza, au sali yango bien pour yobimisa on a télé boye. Ba bazota la biso na combat na peste de ba argument. Moi na mo boye, ba bise ga vana to roza corps à papa na bino, ba ke boye, ba yebwe corps réalité. Baye na ngote balelika ve na photo omona te venez Jésus de Londres la ve na mono te na lelo na photo beno Kinshasa bono su Kinshasa boy fa ba politicien ba longo na bata ba musicien imaginez icône ya musique congolaise ko mama Chala mona mama Bilebel ba boaka flair na bango bata flair te ne bembe wana mais to mona bembe Seigneur lay taboulay père ba ve na ngai soufa repose en paix vous comprenez. Tout le monde a malgré politicien mais tout le monde a ba kofi lo mide pembeni ba mama Chala mwana ba fongoli pe corps ce qui est question ça la mabo de timba 10 mi bon mon avait kalaté bon mon avait kalaming toto zelara tout mon avait kalaming te voilà là c'était Milik de la presse babi mon confrère à Lobi Kaka o ezara. Je sais pas quoi dire moi. Milik to comme il avait son asuka émission na évité. Moi gentil les sous pour m'abonner na biso, moi mbote na yo, moi numéro de téléphone, o s'appelle une émission na yo, o s'appelle na ba loba na ona histoire o this is me. Wa ba benga ngai na place 243 batu bazali bande mboka, mon numéro c'est 84 43 644 20 80 plus 243 84 43 644 20 sona bozo Miliki de la presse numéro nangela pas mutite la pa nanga moko donc bon so bazula ndanga je sali mami Karine Mokonzi donc je salé Gianni Boyemba tata moi ça ba petit depuis États-Unis, je salé Chance qui est la reine de Belgique, je salé la tata de mes enfants Gisèle Mwamba la fille de ma mère depuis London, je salue aussi la fille de ma mère Betty la fille de Veronica depuis London, je salue aussi la tata de mes enfants Zouzou Meli qui est depuis London, je salue aussi Olga Baby depuis Canada, pardon Olga Baby depuis France, la fille de la tata de mes enfants, je salue aussi Olga numéro 5 Olga Meli qui est depuis Canada. Mon ADN donc tous ensemble c'est votre humble serviteur Miliki de la presse boulangerie à Maloba autorité morale de tous les chroniqueurs de plus de 243 descendant valable de Zakari Baba ce balobi vous s'abonner massivement pour biso tozama mbona bimisi so bo sepeli sa commentaire so pour kumbona ofinganga biso linga ko finga pour so finga na comprendre ko talenga so finga te no comprendre donc beau commenter babi Gianni Mila 4 fois boss. Gianni Mila 4 fois boss. Donc boss mon basale la batu western na Kinshasa. Balobi sogoza na posa rolala kitoko bino batu bozali bana mboka la boza Kinshasa. Soza posa rolala kitoko espace zara moko chez Emami la Palace na 24 wana donc avenue Kato donc Académie des Beaux-Arts sur avenue Kato au mona immeuble morobo ya 3 niveaux ya mulai ya soin na bizo za kwa ta idete donc kuna la rasogo lali la muki mindele ba ko pesa yo bonjour ça va batuna bandol tuna donc chez Emami la Palace Gianni Mila za wana 4 fois boss balarana ba venanga Jordi Mila ya nakima mote que je sali donc Gianni Mila 4 fois boss ya yo ya ngwana Gianni Mila 4 fois boss ngana lobi Gianni Mila 6 fois boss bazui wapi kana kata Kinshasa ba boss bazana bango bote pate ba bato basala western nyo aneka na kata kin mais abetelo western mobeka na kata kin okepeka kozongo peka na kata kin voilà je dis un grand merci na biso bato bolandanga là c'était Miliki de la presse maramius to lobi ça n'engage que lui boteni biso rigueur te biso to sakara pona ko sala musala ndenge kaka to lobaka na sima caméra na sala bongo na merveille harmonie o abimisanga kitoko makasi nde bolulanga na banda kuna na bike bolulanga makasi so bo sepete bo cha commentaire pour na mona ke bolulanga te je vois mon boss babi Debrino original papa malamu bambote no yango wana mpandi kuna ya Afrique du Sud na moni bongo maître des bandes maître des zamba babi maître des zamba de la forêt maître moya mulai pe pembe au sali mokili non soko boy kaka babi makofi nde makambu 6000 masikoti babi ba maître kaka un maître Zulu papa bana bato pembe
bambote na bino yango wana bobo kenawa papa na promedi na moni lisusu babi maître Booker déjà na katsakine ma copine Lovi Bilambambi félicitations bébé aye to célébrer ka to fêter ka pour na bébé babi moi si ndeko bota soki ko bota te mawa tro nzamba tinda biso na mokili poto to nisaka mokili ya devoir na biso photo bota soki vraiment esengeli muspandi na nga babi pene Judith moi ça mwindu babi lisusu Jenny moi ça pembe nazaka entouré na des races ige makwiza le mystérieux mbote na yango wana bo s'abonner bo partager à émission na kati ya 2 TV original na sekano sema albi sema leli sinto boka ngate poani na boko te poani toi tu es mon pote babi pote na nga ya tongo papa bana na kati ya Maroc ba mbote no yango wana papa bana yanga ite papa bana na ye parce que ça na mwasi na ye na bana na ye boyo teninga rigueur pamba babi papa bana me ya bana na ngaite sem kele babi mobala pembe makasi na ozelo déjà na kin car ndenge za rande kono na koyamba yo babi ba mbote lisusu mopanzi ya poto kuna babi mon vieux bari tukuli babi mobala tika disque na défaut babwaka yo bayemba yo bayemba babi tosh lomo mobala zanga mbanda na kata France bazui wapi kande na lobaka ke soki nzambe azongite tokokuta na prochainement bisous bye.